Beti ya faux. Mama top mukolo. Tozana ba responsable loko ba ajoma. Yo bani ko finga batu. Take ngana bakana za ka charge bana nyoso impoli oyo amakaka mukolo na tali sele mandoki. To kunda pesa poudre bando benge mala poule. Ko benga ye bon effectivement c'est qu'elle a la réputation ba parents na. Tout munene bongo loko pesa poudre de chasse akufi. Boye bo sat boye bo panza message te. Moi je to ko kunda poudre de chasse. Ouais. Leto kunda groupe. Et bien les vidéo to ça na mbo. On a souka oza na liste na biso. Mutambonga mukia tche $80 pour tes formations. Biso na soto tambo na perche na caméra outil ta groupe sans souci. Ba essentiel on a bino bobenga ba to bino ne boza ba essentiel. Po biso ba oyo mto sala groupe sans souci etombo metalama. Komo kofinga bato. Kofinga ba PD ba kena na miyibi. Boyiba ba mbonga bato ya kesi na tuni nanu. Est-ce que na groupe théâtral tout mutu balongole ba pesa des comptes final. Ce que tu as mbongo na bino ya kesi pona ni. Po mbongo za episo. Mbongo wana bataka ba 500 ba 1000 francs. Ngana longa groupe sans souci pona zanga 1000 francs ya kutia na kesi. Pona nini ya bokechu apesa nga rendez-vous na yati. Mais yimo ko longa ki moi c'est zate o sala passeport ba longolo na clé di wana pani. O ande ko tsaba na batamike misati. Akoko filo. Mal mlomboto longwana yo présent pour des chasses zo bomba kupuana. Lelo présent pour des chasses akomi mutu malamu. Yelo be présent pour des chasses ba bomba kupuana. Yemo ko filo. Asala groupe théâtral. A combattre groupe na bango simbité. Yemo ko kaza mwana o konda botana na libumu na été. Pourquoi ba ndeko so ba occuper te ka yo zo telemi nango. Mutazong sa kopa masav konani. Hein? Ya boketu za la vérité. C'est Ajomari. Ils sont sur Toyebi. Je dépose des chasses à Koufibo. Tolé la présent, l'honneur. Tobanga bango tene balo bobo na matanga na bisote. Matanga za famille na bango biologique te. Ya boketu, il passe en boyo. Moni nyonga mutuka na biso, o pesa pa na ngai so kutena ngo pesa trai molio. Ko filo. Lokosa supa fufu. Bango wana bazela to kuna président, bango zo ya bango. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamatana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamwa wa sali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to réponse na zaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na mukanda na zuki musala donc on a témoigner moni na nzamba ya Ozana wa sai na bomo na nga to kana nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosura bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite obota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge
dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Jour pour jour, aujourd'hui nous sommes le 23 novembre 2022, nous avançons vers la fin de l'année. Karande Tolobaka, Bandeko Nyonso Bandaka biso topesi bino mote na Congo na Jésus-Christ parce que yene mutale maître ya tempé à circonstance da ko pema ya ofele. Voilà pourquoi tu as coupé ça yelo kum esonga na mboka na ye. Merci à vous aussi. Ba nyonso bo pesa baladi nyonso super promo. Confiance tous alliés pour toujours comme même la cabine ba information surtout na émission Art en Vogue avec le premier qui en vous na kati ya monde ya artiste et comédien bande ko na biso tozakana bango au jour le jour tozakana bango to liak na bango to melakana bango vraiment o abiso za lokona ba roulage na ba chauffeur. C'est pourquoi aujourd'hui na mbelibino un artiste et comédienne Rihanna Cholé balobi Solé balobi boy la mignon de la presse congolaise. Salut bien, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, premièrement, santé ça bien par la grâce de Dieu, mais sauf que toi, on a matanga, toi, la présidente a biso, et on a bossé noir, et on a eu ça que là, tu l'as noir. Voilà. Mais aussi, quand on a malamu, mon pena boya. Et moi, dans la plateau, on a malamu. Bon, viens à moi, ma vie. Eh, pardon. Nazamo, ma vie. Pardon. Aux amis, moi, ma bête. Mais nous ça mais le sens que bah sérieux mon soir pardon aux églises voilà tu as musée galerie boni programme ya matanga ya poudre de chasse parce que yo l'une des anciennes il y a groupe sans souci programme les andéine. Ouais, merci beaucoup. On a abonné à la chaîne Abisso. Super promo. Super promo. Vous s'abonner, vous liker, vous commenter. Et ça m'a dit, vous sautez bon dans la chaîne. Vous bon moninga bon mon mon ceux qui va news bien, ezali ceux qui ma sola bien, ezali ceux qui peuvent la publicité, bien bien dans la chaîne beaucoup mon nanga. Nazali amoko ya bino. Matanga na biso toujours la présidente na biso pour le chat. Toujours quand na sando wana sur sayo. Boya vraiment et le programme là nous est sanité. Pour le mercredi, le programme est sanité mais lobby mardi na butu. J'espère ba nyungu nyungu et mike et limaki. Tout ça qui va message na ba groupe na biso ya ba WhatsApp. Que président matanga ya président na biso veille mortel et za la lelo mercredi on est aquí lobby mardi de tozwaki. Et c'est que biso mo ko banga pe mo somo pe pasi. Mutu lokola artiste et comédien munene na mboka oyo poudre de chasse ceux qui va koki ko connaître ndenge artiste et comédien te na ndenge ta ya ba changeur de monnaie bato ba changer ka mbongo bato mbongo ba kunde na honneur soto longo na ndenge ya ba changeur de monnaie to kela de côté ba ndeko na biso ya sport ya catch ba kunde ta na ndenge ya bongo mais to ko mona ba ndeko na biso tant que zongi na côté ba comédien ba ndeko na biso misusu bazo pesa vraiment Kondo pour de chasse valeur té. Les voisins. Mais bon, ketchup, bamboyo, bango tout bazo pesa préservement chance té. Mais on a kufa za mutu munene. O continuellement molo bana compagnie bo ketchup ya mboyo na compagnie. Li pasa mboyo, li bo ketchup. Li pasa ketchup c'est mboyo. Bo ketchup na pota tika mboyo na kishasa. Ya mam na lobai na biko zuba o kwa mwana malamu bo nzoko bani ko tumba zamba toke. On comprend bien. Babo ketchup, bamboyo, bo ketchup ane la poto na tika mboyo ah. Oh, mais moi mais tout ça la musala o ezo kende bien. Mais ba la musi bato yo mona mamuto ya matanga. Muntu fwa ya matanga bote numéro bo benga ngai ava boya matanga play resto cha lié avec mortel. Et ça matanga ya nouveau né o be prématuré. Tu comprends bien té. Ba che numéro mutu ko ninga matanga ba bengi to bino ba ancien ba esi bino ke so boza posa ba ancien ko tutie o ngala moni za sudi comme ba ancien té comme il comme est-ce que matanga o biso ba ancien to kunda président pour de silence biso to kunda tout le monde président ya ba groupe théâtral ko ba président ça ça bon qui ba yaki ba président so Fali Mbalo depuis les États-Unis a kati voyage aye pour ni pas bi ke moninga le président a kufi ba président biso ba phénomène bazo kata ba voyage bazo ya pour na matanga o mais si ko bino bo ça que botie numéro ya mutu moko boye
pour biso to benga ye pour to éveiller moto en la pile ya ndenge ni pour ça décharger te voilà et ça la même partie et ça même pas na bino mo côté ça mina ba fan na ba te comédien nyonso to ezaka ka bino kaka manse parce que na ko pas maman biso ba ancien te ba o papa tikeli bomengo donc OK tout ça tout sur là pour ba comprendre biso tout ça que biso pour ba comprendre ouais donc aujourd'hui il y a un groupe sans souci actuel où ils font des choses atiki mais ça je vous dis côté na bango bango ne ba commune numéro ba che to bengi numéro to tindi mutu mo pe benga pe numéro to yo qui va avoir ya so qui osa la posa ou ya matanga faut obenga numéro wana na éviter bande ko bana ba poto bana ba Paris Bruxelles tout comme ça na éviter so déjà idéologie sikeye na 2023 avant ya matanga faut benga mon sous c'est là pour plus de précision peut-être précision on a ndengo parce que na kati ya communiquer ba programme vieux na adresse yoka bo ti adresse te non ti la yo ba boni le so ba mona bo tanga ndi ba komi yo tinde la bistim pesa régie la régie ce qui moyen kozala a reçoit programme wana en tout cas s'il vous plaît pesa ni noir pas na régie bon régie ba tinde la biso do bara c'est bon ba illustrant ba o ti le bino mo bo mona ngo ex ezala déjà peut-être bo benga numéro wana bon comprendre que ba on bosser sa biso ba ji numéro ya nani na bon ngana soleil na te ngalinga lo ba vérité mutu a soleil na tanga azo comprendre que voix o est ingénieur jazz comprends et tu sais comprendre to tika ba blomo to lunga to sala to luka ba succès te na temps oyo to luka ba base te to luka ba actualité te to sala est important que papa na biso ata sala biso mabe ata sala biso malamu na suka na to sopele ba fleur akova na ndako na oui que blague à part les deux côtés bon ça ma bien bino groupe sans souci actuel na groupe sans souci oyo ba les anciens biso ça ma bon baby ça moi vieux bino boye bon moto on pour de chasse papa c'est ça et là on subino bo comprendre te longolo na mo ya ba actuel na ba groupe ya ba c'est biso ba groupe te groupe te et là ko ba comprendre te excuse biso ça groupe théâtral te tout ça to sala ba film te groupe WhatsApp groupe la biso ça groupe WhatsApp groupe WhatsApp o eze bo ba te belé comprendre pose ka news chaque jour faut ça ka giga tant on a giga ça veut dire aux patron aux mtambongo tout le monde dans un intégrant na kati ya groupe na za patron biso groupe na biso eza poto ya ka te to luka to tourner jour boy to ça biso eza to ya ka ko pesa na ka ba mbongo ndeni so eza na problème to aider okuna za problème net na groupe etikali kuna to yebi que papa Georges Munduki ndenga aza wana so lelo akuzu problème po agisse que il ya malade to kundaye maman na biso o défense sociatique so lelo azu problème so azu problème abeli matanga tout tala yi bato biso to tsaki na pok to tikala na batu na fana na groupe wana ya oyede bango wana ba on so tsika take to yebi na bango biso bango te tout c'est le bango te mais na baninga nyonso o ya groupe les anciens ya groupe sans souci ba longwa na lo ba ko yo o linga terre bango te ba lo baté yo ni no ko temi lo ko sakara na bango o lo baka autonome qu'est-ce qui se passe et ça peut-être pourtant au bela qui va faire coopération ba ça peut-être comme $1000 moi peut être vertige moi et tu lo vertige c'est trop $1000 c'est beaucoup hein $1000 ça ba jeter ba fois ba to biso ba teka ko $1000 te to mona ba maso ba teka manga bazana ba fois ba $10 mais muto ça $1000 ba pesa c'est bon na lo bandeni et ça déjà communauté ba ko ba ni communauté to sala ya mobimba auto le kaka ke mutu attache neza boye so lingo pesa mbongo faut que kutana mirma na mama fleur bangu age so lingo kutana mutu aksa ba programme makambu boye kutana Doudou Soupou kutana Serge Luyeye kutana Pierre Ndombasi on comprend ba Francine Pava ba tout bazaza na ba ba protocole de ça likambo kutana Beliane Bidwaya ba Yolande Pukusu ba Palmicha yake toza tellement ébélé biso na kati ya oyo mutu baza ba tali mambu ya presse et ça ngaina Audrey Moli biso to la communication c'est ça lelo yo on parole les arnaques te biso to za bino Audrey quand même parole la charger après biso to ça la communication biso na Audrey to ça la poste wana za ba punera batamanga te ba ngeno soka bato lo yo ya Audrey ya bato ba manga te bato ba yebi ko loba likambo o ba yebi ko limba les bato ba le kala ba mission
baloba na bango pe mais bato bazwa capter message bien te parce que po bayebi koloba te oki ko insulter mutu mais nayebi ke loko yo na lobby et tout mutu etel mais natangi na ngakombo te mais yebo place avandi boyebi ke nyonga mutu kana biso za nango fo pesa yabo kechu lipasa mboyo moni nyonga mutu kana biso o pesa pa na ngai so kutena ngo pesa o trai molio deux personnes mutu kana yemo yebi na baki ba kechu nan lipasa mboyo to kuta kweza pasa mboyo na comprendre te baza yabo kechu lipasa mboyo kofilo lokosa supa fufu bango wana bazela to kuna président bango zoya bango oui blague à part s'il vous plaît Rihanna au moni batu o balanda bino ba comédien bazwaka quelque chose na ba pièce na nous salaka oui effectivement image na bino et reflétaka peut-être conseil au pesa na ba pièce na bino oui mais tango yo bandi ko lo makambo ça montre directement que vous avez un problème boye na baninga la bino musu ozomuna te loko bo sala ya barando bo ke nango bozo bebi c'est un peu moins sens ya culture congolaise c'est ça le problème ou peut-être bo bebi ça moins image ya ba comédien mususu. Merci Emira na linga eso batu mingi loko babenga ka respect za ka réciproque ngabe marque na muto respectanga na respecter quelque sont nini quelque sont na problème na yo na lokato kutana en face eloko ba mingi respect za réciproque na baxration lo mususu pas midi chez elle apesa nga pe meza nzambe na lataka oya ngeza na garde-robe na nga na valise na kosenga mutu te mais tant que yo oyebi ke tous éducateur en masse opesi mutu moko parole poko ko filo balobaleka nango na télé eza yé mutu azaki nango na mutu na été ezaki pistonné beta boye beta boye beta boye beta boye la beti ya faux on comprend a beti ya faux tant aleki na télé première totalier deuxième totalier troisième totalier imagine toi na kati ya groupe wana mutu mukolo comme mama top boye aza kati ya groupe wana est-ce que bino boyite tozala mama top na kati ya groupe wana ozo ko apprendre biso ah mama top mukolo tozana ba responsable le quoi ba Ajomar aza ba responsable numéro 1 azoka famille na soin président la bino père aza président ya biso te aza agi si ça na biso ka la so preuve la pour président merci okay. Toza un mandat fait aza responsable femme mariée o ba bana mbane légalement ba fleur bangu baza wana baza ba marié comprendre tant yo yo bani ko finga batu on est n'importe quoi on est ça la boye total to pesa respect ya mwana oyo papa na bango abimisaka idée ya kitoko asali groupe ya kitoko biso nyonso tozalaki tolekai na kati yoko kongo luka oyo bando insulter ba mikolo est-ce que ba mikolo ngo baza satisfait tant que ngana lobaka nazaka charge bana nyonso impoli oyo amakaka mukolo na talisele mandoki alors yango na taliselaki ko filo mandoki on comprend yango na talisele ko filo mandoki aza très impoli. Premièrement, to kunda président poudre bando benge mala pouille. Koke mala pouille bando benge ke azana manquement d'éducation, bando benge bongo. Ko benga ye bongo effectivement c'est qu'elle a la réputation ba parents ne ba obi meloko ba pesa ke conseil bien té. Alors tous à la vrai. Même OK blague à part. Et binope. Nanda ki mission mo boye. Ba vi ke bino ba ancien bodo ke no senga mbongo na komba pour de chasse. So batamoni ba pesa binote. Premièrement biso to sala musala ya radio to sala musala radio to ka son. Mais musala TV to ye bala kene to za boye mira ba vai na rien na plateau. Ba mona ke sa biso. Mais ben le so vidéo to sala na mbongo. Mutu loka poza pour de chasse mon baku pour mutu munene bongo loka poza pour de chasse akufi. Boye bo sat boye bo panza message te. Boye ba message te yebisa nga place baza kuma charger communication na bango za nani o ba leka na TV bando annoncer programme ezabo neto za boye non ko programme mi fiscité eza obligé ba na batu moko fo ba déléguer ba kendaka na média chaque jour beta après une semaine ba informer parce que matanga déjà ou même matanga umeli batu musu ba bosana na mémoire ba ndia ko bunga mémoire ba bunga déjà na mémoire yango te ke bango ba yebi na bango ba mwana te ba yebi organisation te nana ba sala ba organisation ba bino boyebi
Pourquoi pas biso to sala ba organisation makambo ebele? On doit bosser nga suba pesa bino organisation. Yoka, to sengi pe bango pété. To sengi pe mbongo te. Et là quand to ebe ke biso na bando ko to za même moral. Tant que to sola raté ya bokechi muta sala ke biso na bango to sola raté. Comment tu vas bomba na? Yango ya li pasa boketa sala tout biso na bango to sola te. Ye boketa fa côté. Bon ça la campagne ndenge na biso to sa campagne ndenge na biso. Si on pèse un bon, on pèse un bon. Si on bon, tant que on les gâteaux, ça va te gagner. Bon, on pèse un bon, pas un non. Il n'y a que mes adresses, pèse matin, c'est tout. Dans de tout ça, boy, na grand boule vraiment. Bien na besoin bon monter va aider pébi pour tes formations, vieux. Bon à souka, ouais, na liste na bisto. Muta mbonga mukia tche $80 pour tes formations na bisto. Pour tes formations, il y a des souka, tu y a souka. Voilà, groupe la groupe de WhatsApp, tu as souka. Tu as souka, tu as $80. Vous en avez combien? Tu as plus de 60. Donc, tout ok. Tu es major à $100. Il y a passé le cas, dans la minute, tu as $8,000. Non, Maman Dozoka. Mamado, bazo mbongo. Na kuma groupe sans sotia. Toza mbongo. Basangisi mbongo bon ça va. Vie, kokeno ko expliquer pas batu bongo te. Batu boyo ka biso. Omoni SOS. Bana papa. To sangisa mbongo ya biso moko. Biso mona ba poche na biso. Tokati $50 matin. Tokati $50 matin. Poto kunda président na biso. Poto la président son honneur. Et ça tie. Lokola to sola bien na batu boye ba pesa biso mon ko vie fanfan za parti be fanfan mutinga parti Belgique a pesa biso honorable Marie-Kate mutinga a pesa biso $1000 mutu ta pesa biso ne to za OK biso moko muta suka a pesa mbonga muke bani na $80 OK mbonga suka muta pesa $80 ezam Eliane bidwa ya muta $80 nyoso tikali basi. Bah ça 50. Palmis ka bon na palmis ya ka paie $200. Ça na lotanga ba liste ba pesa ba mbongo comme moi. Kuna monta. O ezaka pour na TV yango zoga. Na TV vieux. To za pena solo. Na ko benga mir matineli nga liste na biso ya WhatsApp mo pe to changa go. Amatika longa ngai to ba recherche na ça ba. Salaire na yebi ke wona ya cop na eza mboka na yo. Na pena mboka na ça ba recherche na yo. Ko ta vema na source. Pe o mona o biso to sala. Bino kutu boss bango ku ba sala loko oyo ba sala. Biso pour te formations bandeko na nga. Biso no soto tambo na perche na caméra ou outil la groupe sans souci. D'autres personnes to télémi bien na moi l'autre bon malade. Eh bien tous on va bien. Mais oui. Na moi l'autre bon malade. Danga sengo zo yango. Eh yoka na spité. Si ko to bon malade. Na expliquer bango ce que l'autre bon malade comprendre. Si ko to bon malade parce que na moi l'autre malade parce que boza ba inconscient. Obi ba insensé on a bino bobenga ba to bino ne boza ba insensé. Pour biso ba oyo mto sala groupe sans souci et tombo metalama. Na bandela yango chaque fois pour ça qu'il y a loso na masango ekota na ndako na bango. Ya ba ko filo pour biso tozo ki tato leki na caméra kota. Obi biso ba expression. Ba père na ba la joie na ba couleur et limaki. Ba ba sepela ki ba fan ba yaki ba partenaire ba yaki. Tant que bino bo le kana na TV. Bolobi na bino mabena biso. Qu'est-ce que c'est ngoto mabena bino? Bon, dans le groupe, bonjour. Mais, bino boye na bino, so boye ki na bino normal. Tout le monde va na normal. Tout le monde va normal. Mais bino boko moko ko finga bato. Ko finga ba PD, ba kena na miyibi. Boye ba mbongo bato ya kesi na tuni nanu. Est-ce que na groupe théâtral, so mutu ba longo ba pesa des comptes final. Viens bisanga. Bon, puis ça les comptes finaux. Vous appelez votre salaire. Vous avez salaire et vous avez fiche de paye. Si vous avez ça, si vous avez un bon, on a bien un caisse pour nous. Pour moi, vous avez un piso. Moi, on a 500 000 francs. On a un groupe sans souci pour nous 1 000 francs dans la caisse. Pour tes formations. Vous avez besoin pour l'année. Quand pour la 1000 francs. Non, pour la 1000 francs. Le cas de GP na longwa. Non mais président mo sanga jusqu'à nouvel ordre. Pour na nini ya bokechu apesa nga rendez-vous na yati. Rendez-vous ni. Oh, ça pique nga mwenge na oyebite. Tout ça pardon, balanda biso na télévision s'il vous plaît. À quoi c'est la ramontement?
onga na oyebisa yo poso banga pe na ebiete mais yo mondo mto yebi yo moko yebe na batu ba yebi onga na ebiete na zo sengo yebisa ngai mutango ndani ponga na ebiete na groupe sans souci Bokechu zala ya Bokechu azali pasa ngoyo. Mais s'il vous plaît, en tout cas, à titre de formation, Nayambeli Bino, Rihanna Solé, Azali Bongo, ancienne, il y a groupe sans souci. Les torchons brillent Nakati, il y a groupe sans souci. Entre les acteurs comédiens actuels et les anciens, il y a groupe sans souci Balongwa. Donc, Batu, toujours Landa, toujours Mona, il faut quand même tout informer Bino. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi Nayambi, Rihanna. Rihanna est biso penza. On comprend bien la longwa pour nango pour na Bokechu. Mbongo antono tia ke c'est ya biso mo. Lelo yo kozwa temps fingi batu baza ba lesbienne. Yo mongo nanu so tali mwasi nde mwasi azalaka. Aza mwasi te ko filo. Em so lo bat ba moninga na te crayon pour na uti tournage na biso ya groupe na biso ya Lisbon Fondation. Comment? Mais il y a des gens qui vont se dire au sala Casper balongolo na club iwana pwani oande ko tsaba na batamike misatu. Tango lingolo belo mo boye, faut la peine ba maîtrise na moti. Yo moko zolo bake to lingbo lingaka présent pour te mama lomboto. Lina, vie, atanga na ate, yamba ma lomboto. Ma lomboto ba problème eleki na groupe, alinga longo na groupe. Aka kutena mama na biso. Moi si ya kondo atika groupe. Akakutele na ye mama nga ngina longwa ye kaka koko filo mal mlomboto longwa na yo posal pour des chasses zo boma kupuana. On comprend? Mais le posal pour des chasses a commis mutu malam ye le be posal pour des chasses ba kupuana ye moko koko filo asala groupe théâtral a combattre groupe na bango simbité. Yemoko ko filo yemoko ka za mwana okonda botana na libumu na été pourquoi ba ndeko no so ba occupé ka yozo tele milango na kata groupe sans souci ba ancien ba tikali combien na ikuna ba se ba te pas mundu ki na mola apa mundu ki on a biso ke to yele to so le la vu problème to za na e apa mundu ki ancien azate nyoso ba tike ba nouvelle bandongo so mona groupe sans souci le col a pris de chasse à Tikibiso. Groupe sans souci, quand même, évolue plus ça. Parce que Bino Nyos vous avez pour des choses à ma bête. Quand c'est bien ça, est-ce qu'il y a des vieux? Et ça, comme tout ça, ils ont répondu, est-ce que 10 personnes ont répondu, c'est que peut-être besoin de procéder. Hein? Moutologo neti toko kenet le moutologo aneti. Yolande pour kusu. So moni artiste wana alobaraté. So zo ene problème c'est que moutoloki oluke na problème. Malonga groupe wana. Comprendre? Si ko yo omoni groupe ane tikali, moi je toko kunda pour de chasse. Ouais. De toko kunda groupe. Nande. Ba comédie bazali. Et le balonga ezate. Mboshi la komara bien comme théâtre kitoko. Et ko zala Mboshi yoka et bien là ba bozala ka ta groupe Mboshi la ka komara ba pièce. Le kuta. Oh maman Zoma. Le kuta nga na salle ba recherche na zuba information. Papa. Et ba yebisi ngabi ke Mboshi la ta komara ba pièce. Papa, pour tes formations na biso. Ouais. Tout ce théâtre. Yo c'est mon na TV yebi le kana katité. Mutuba. So za de na modire. Obi que idée est Rihanna mais to komi combo na yo ya Bokechu. Obligé. A komi combo. On lo bani yo na mo édité, yo na posa succès, on na posa na makambo sani. Mais est-ce que yo yebi que vous avez un groupe sans souci? Oui. Statut à groupe sans souci. Et le bas nini concernant ce qui président a Koufi. Au président Azate. Pour remplacer ses vice-présidents. Statut à groupe sans souci n'est comment makan tango yé moko défunt azalaka. Ouais. Pourtant biso plutôt yé. Tango au côté groupe. Faut batangi ça yo. Statut à groupe. Ouais. Statut à biso à groupe ezalaka président na cordon. Ezalaka président cordon. Cordon de Nan. Na à l'époque on ezalaki à Omar. OK. On comprend. Pour de les chasses déjà en autre là Omar azali déjà na ba charge. On dit que leadership qui vos parents qui mon kondi ba botama nango. Omar ayaka groupe sans souci akutaka ba Serge bazala akutaka ba Pierrot akutaka ba Dudu Soupu. Mais ayaka le loko na mo ba benga on peut pas sika.
à s'imposer. Pour s'imposer pour des choses à Gébi qui est au mari. Puis petit, pire petit, c'est trop dit. Pire petit, c'est un même la motosaïque. Pire petit, c'est déjà les qui m'ont solennel à respect. Les qui m'ont déjà 100 francs. Son président a posé une difficulté au déficit. Les qui m'ont déjà ça déjà bien. Les qui m'ont déjà véhiculé. Les qui m'ont ça peut être propre. À chemise à propre. Vous comprenez? Mais à vie, il y a pour ça théâtre. Nous avons poussé pour de les chasses. Tant qu'il y a un groupe à s'imposer, le président a commis que préparer moral, malin. Aya tiena poste wana. Ba soupçon comme menacé président pour des gestes dans le système au maréchal à Salaki. Il y a paiement au marca bongo à s'imposer. Il y a beaucoup de takeza mutu asoloka mutu na mbindo misala na mbindo na monde na ye déjà ya molili amonaki akriba problème age alongwe atiki go po mutu mususu na ndenge déjà banda hôtel ye anga longwa te pour te formation na simbino akuna malembe po mona ki boketu lipasa mboya za mutu mabe lelo oyo koloba na biso est-ce que to bavana na groupe wana bazali na contrat ni oyebi ke masavre ki mara bango est-ce que bino boyebi ke masavre ki mara bango Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga yo moto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te contacter Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de Maman Mireille, Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, infirmier, handicapé, Buna Nyoso, tout, Kagasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisou, Libosora Bino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na $1 na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga, Bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzilia wanaza na Sainte-Thérèse bapesi adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui ok besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse hein seul elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwini. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et il y a JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon bimba. Yango JB service et Zakaka on a qui chacha. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo, aujourd'hui. Donc à Longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va nous décoller. Avec la moto, place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il y a José Baïla. JB service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Moutazong ça coupe ma save konan. Hein? Il y a beaucoup de choses à la vérité. C'est Ajomari. Ils sont sur Toyebi. Il y a beaucoup de choses à la moutema banganzambi. Koeti gaz yaka awa mutayena koeti gaz bando sela publicité nani mutayela bango Coupe Africana Palace c'est Audrey Molie maman Sandra wana mutayena Coupe ya nana c'est Audrey Molie si toi moi batumba zangi na mbes mo ya bien yo komukata kata tant que bato ba kei koeti gaz déjà kei hein koeti gaz ekenda déjà kala mais dépose de chasse à Koufibo la présence l'honneur to banga bango tene balo bobo ya matanga na bisote matanga za famille bango biologique te as artiste et comédien azape mwana mukete azape papa mukolo responsable mais bino jana bino lelo yo ancien beaucoup miko kumisa côté la poudre de chasse malgré azate paix à son âme mais bino bozala ki ba batu ya liboso oyo ya koloba mabe ya poudre de chasse. Ne mamna oloba bino presque pour de chasse ça m'a bé pour de chasse m'a bé les loups bino bokomi c'est que bino comprendre le loko baba kokote la té ton éclairci batuté tout le monde dans les canapés vite tout le monde a bien ba journaliste internet ba yamba bango tant bo yamba rien na so ila munoko rien na so la lobani
président aza mabele aza malamu na mutu asenti oyo ezalaki kati na ye tolekela yango na batv ti tolongwaka na tondosola biso na biso amira président bimata nga na longo ebe président yoki kabo kechu président yoki nga te mabe oyo nga na kende na reconnaître pas président na nga pour de chasse mabe na ya bandeko oyo mutu oyo pesi rapport mutu liboso aoyoka ye mpe soki alingi déjà mutu na ye ata oyo opekisa ye président moni mutu wana otyo boye tyo be abalukela oyina mais na nyonso toloba mpona nini te olobi kino après enterrement directement groupe sans souci est enterré et que vous allez enterrer parce que nasilisa mpona nini te bosali ke bosangisika baforce bobino wana groupe na biso mpona honneur ya kombo ya sans souci en tout cas na bafilme oyo boanda kotia lokola biso yozaka dia na epa esobe omari aza na vitavi moto na groupe na ye bosangisa bafilme na bino oyo groupe sans souci ya nosala babengaka bino boya botia force mpona groupe esa nini ezonga ndenge ezalaka sikoyo problème eza nini elo mona aloba moto abomi eloko oyo nyonso eza ni kofilo premièrement bino bozala numéro 1 entreprise bino nde bakolo entreprise nakata groupe sans souci kofilo azala kofilo azali président de comprendre nzulu kana yeba batongo mais rien kofilo abiki eza groupe na bango entreprise ya papa na bango moto abomi yango c'est kofilo tant que yo yebi biso toza bato oyo tosala bafierité ya groupe moto alingaka asala pese wana bango bapropriétaire ya groupe bapropriétaire ya groupe na banani nga na yebi propriétaire groupe ezalaka mama mado nga na yebi te mama bataleki bêtise te kofilo s'il vous plaît fils nga nazoloba pito fi na ye kofilo filo po kofilo nde aleki alobi sikoyo yebisa biso ntango bango balobi bongo tokozwa courage ya nini mpo toya tosangana bango eloko neti nini biso tozangi mpo ngai naza boye naza très à l'aise na Lisboy Fondation naza vraiment très à l'aise na Lisboy Fondation eza impossible mpona quitter Lisboy na kota groupe moko boye omema bolingo ya ozongela oyo yango emema bato na bamaladi ebele bato bakufa na balove mpo nini bazonganaki papa so bopesani séparation soki toosungana o baloka après l'amour c'est l'amitié oto tika nango eza ba bon terme tant que bango balingi a bon terme te tant que papa Georges Munduki aza na biso a bon terme biso pe tozana a bon terme soki le papa Georges Munduki a du problème biso toza capable ba aider obi nyonso boloba batu ba comprendre bino tinde boza wana si bosali ya groupe na bino te non si ça bino bosali da groupe président ezali nani président ezali Ajomar bref yo mo otangeli ngawa olobi ke chargé finance azali chaba chargé communication bazali donc bosala dia groupe na bino oyo bozali kozela au moment opportun bobimisa yango oyo nyonso osala bino oyo bobeta masasi de façon que botalisa ke biso tozoya pourquoi bokosa biso et lorsqu'on alingaki comprendre wana mpona ye biso ke omonaka bato ya mayele place basangana ekendaka bongo parce que mpona problème nini tosangisi eloko oyo tomona bato bakomene basangana ba 2 ans toza bakabwana ba 2 mois toza bakabwana biso sans TV ça eloko tokasangana déjà 2 ans et 2 ans tokene 2 ans 5 mois bana tosangana na groupe na WhatsApp pour tes formations ba poste na nyonso ezalaka déjà muto mayele muto mbongo aza mayele ava kufa salaka da testament na biso babola so to même to sa testament eza lokwa lingi akufa ete oza muto mayele otangi classe muto mbongo patron vraiment bon bourgeois so aza mbongo na ye azalaka da na testament na sala déjà avant et comme te que so comme na maladie papa sala testament non ayebi déjà trasa bakambe nde biso tosala mambo wana omoni baba département na tokabola avant na nous konda pour de les chasses azon samoli mopango moyeba ke un jour bombe kobetama non papa para liwa mutu te ba département ne zala kade o mo te ke tosala na mutu moko toyebi ke mima mutazwaka mbongo aje omanga mutazwaka mbongo na ma fleur bang yebi sangai so omona ba comédie misusu ya ba ancien ba oleka ba loba na TV point parce que makamba loba et ça passe et ça peut kanda parce que ba protéger rien nata ba mona rien na loba trop rien na zaka na Lisboy mutu musu pa ko ça la transmettre un message à mabe kota président nga
Vous comprenez? Président alinga mamo yo sala te. Alinga ngote. Et so ba linga mamo te ba longola yo. Alinga ngote so sala oyo yebika no za no yebike no. Ato le ngokuna. Ozana groupe no mutu so ezali déjà sans souci. Na groupe sans souci modéré. Te to ko se lo. S'entendez. S'entendez. Na ko se lo. Ah dans s'entendez. Na ko se lo. O parlo ba bengala groupe sans souci na groupe de Lisbonne Fondation. Yes, simba te. Ah bengala yo. Ponga na za terre à Lisbonne. Et so ba linga mamo sa te. Na za terre à Lisbonne. C'est là son apôtre au na za terre oyo ayi ko respecter ton na yo. Bango tu ba yebi. On a vraiment vrai na Lisbonne Fondation. Mam non le bandé maman tina na zo là. Na plutôt preuve. Preuve. Est-ce que biki na ça que mission na liberté? Ouais. Liberté à clair. Abi que bino bosali bozana groupe déjà. Bozo qui déjà producteur na bino les millionnaires. Ezali émission to les comment on a YouTube ezali. Merci beaucoup. Alors bakango non, wana liberté mtalobi. Pour liberté za indépendance za groupe te ngana imambwana te. Oh, nga imambwana. Liberté indépendant. Asa indépendant. Alors na groupe na noté. Te indépendance ça veut dire que za engagé na société montée à groupe théâtral sauf que SOS. Ça tape SOS. Mais mazolo ba yebi. Te. Bon. À des fois. Eh. Liberté mobile là. Ah non, vieux to c'est groupe, to c'est groupe. La liberté présenter na ye. Te. Ah bon. Quand on s'appelle groupe to, on m'appelle mutu pété, mutu pas comme ça film azate. Te mutu côté qui ça fait film azate, pas bangole. Pour ça la kaka. Te bo banga note. Est-ce que le film même nous sommes ça était comme forme. Bando kioka. Te comme et bon ça c'est mon gros. À quoi bon 60. Bah t'as pas tout ça là. Na comme un film, on va tourner. Bah bando qui bango ba luka dia kanga. Aïe, vraiment, en tout cas, tu as la groupe sans souci. Bino nyonso bozala bomoko, bozapela bomoko. Ba bino na bino bosala eza bien ti. Et ça là ya bien ti. Même baninga na ndeko na biso, ya groupe sans actuel. Oyo ya ezali pour le mal dirigé et pas embaucher le Kinzonzi. Depuis que embaucher Kinzonzi ata mutama yele, ata muto a sala média ou même na média à filmer bino ba comédien, à réaliser ba théâtre, à yeba bino ba comédien. Bien que bozo boudé mais statut lobby que yemta président d'office atikali président. Donc to senga bino na kana bino, donc on a bino pour ça groupe na bino président Ajo Marié de président na bino. To sengi boza la un peu botama ina 20 de façon que boza la bomoko to lela président pour de chasse na kimia nyonso. Elo moyelinga. Elo ni lobati. Plateau zayo. Plateau funa lo baraka. Mais oui. Ezo matanga la monter funa lo baraka. Yoti no solo ba bopo yebi. Nini? Obi ka même na kata groupe na bino so wa 60 wala mutalo bana makambo azate. Mutalo bana makambo azate parce que mutalo bana makambo azali. Yoti no sa wana boye. Bakolo na ngaba so na problème bagangela. O bangani. Na bangani mundu ki ate. Ça calme, ça kanga na lo bate. Yo yebi dire que non. Ce que ça dit qu'en prison, il y a un côté là, parce que Binomi parlait. Nandé Tozoka, il paraît que. Moi, ma c'est un truc normal. Il y a un gros gang, un gros que non, t'as ça, le vélo, on a zaté. Mais il faut ça clair, non, tu m'as embassé. Mais dans le but, oh. Il paraît que il y a une prison mariée, il y a un jeune marié. Net, moi, ma relation amoureuse, moi, dans la cati. Tu fous, et ça, le malobama. Il y a un gros yo, tu t'as mon boy. Omane bino, bozika moto, Sabino, je te dis. Viens. Bato balinganaka. Premièrement, le matin, à tous dans la sando, c'est mon vieux. Pardon. Non, vieux. Les parents, c'est quoi? Tout non. Et le moins junior, tu as comment ma cambre junior, c'est comme un chômage. Les années journalistes. Té, pourquoi pas dans un bongo? Je suis l'extérieur, la chaîne, il y a comment moi sinon. Pour tes formations, tant que tu es commis par mon lobby, c'est que bon loba. Mais ça nous a chargé la communication là, SOS. Nous avons mon lobby. Premièrement, mon maman m'a dit soupe les cas bat loba loba na les cas na TV na loba. O etali comédien nyonso. Tout ça na bango no SOS. Na loba maman nous etali comédien o aza mukolo.
au moins muke olinga manqué charger la kemandoki bocho mona mwana na pechu wana ya muke wana tia ba make up ebele michu wana amanka di nana lobela ki e ajement c'est mon vieux ya constant biso bien ya constant to boaka bo c'est mon vieux arrière pensée dans la famille là yé faut beaucoup du respect Aza responsable, Aza un bon responsable, Aza marioté. Aza bien réputé, hein. Non bon de là ma pardon. Non bon de ma pardon. Moni Omari, Aza la réputation moi qui toque. Oui, effectivement. Et puis bah respecter que ma casse. Oui, pourquoi papa Aza responsable? Et puis surtout Aza pour la moutouté. Oui, oui effectivement. Nga pendant la respecter Kaye. Oui. Lui aussi il me respecte. Oui. To comme famille. Oui. Non c'est vraiment pardon. Que la biso kimia pour sinon te ba ndena bika bo mamango suka ka wake ah otambola na komona été pardon vraiment ngala tambola na komele mais ça ebile bo mambo bo ça c'est mon vieux to ko sa bêtise wana te idée wana pe ya te mais quand on bien respectera yo ne pas respectanga na éviter façon maman ba na éviter façon ba ça là ai bien respecter mutu na éviter mutu zanga ne mabe na été beaucoup un certain moment la na TV même na vie normale aibi côté mon sur la place na aibi pour respecter mon alors azana famille na ye aza responsable vraiment azana charge auto to mona mususu vraiment boy mais azana Mario toi ça irresponsable mais AG Omar c'était responsable azaba mo bali ya solo s'il te plaît nanda ki mission mo il faut foutre bon il faut foutre 6 mois il y a un paiement ndako ya pour des chasses na ndaka mission mo loba kyango il faut foutre que pour des chasses nenga zawana akufa kina nyonda kwa 6 mois merci vieux déjà merci vieux pour tout à le peu fort hein merci vieux merci ndongo épinglé mo eloko wana na ina sa mutunde nini soki ngala za aimé pas na yo j'espère ne tout ça là trop que non na nini il y a des partenaires qui ont aboli. Faut ça marier, c'est exemple. Bon comme ça, on te fait bon comme ça, besoin aussi sujet, na bino botia na ba page na bino. Tous en relation amoureuse ngana. So na na bimisa rapport, bon na mo italien. La bimisa yo na tiens na tiens bien mon rapport ba non. Pas comprendre. Toi na relation amoureuse ngana yo. Na ba tissage bien té, na couleur a bien té, na pantalon bien té. Ça veut dire que olinga ngati pas mutu alingi mutu na ye a façonner non et ça pas tout ça et nous avons bébé et puis ça fait le coup mon partenaire na komana tu vois et ça le quoi présent na biso bango kuna ba obela ki so tinga la bimisa ke loko wana toto bimisa loko wana parce que ba ba ke présent na biso azala ki bien azaki ka président avant akufa déjà une année atika bokonzi. Ah bon? Mais oui. Oh. Il y a pas de choses que ça va confirmer. Oui, effectivement. Donc présent pour des chasses avant Akoufa. Il est déjà avant une année déjà. Balongo la caille déjà toi il monte à Bilongo la. Té balongo les ba s'initier dossier. Oh, c'est du sérieux? Ouais. Vous comprenez? OK. Mutu ando zoye mo mususu okenda zoye mususu $100 yemoko. Mais lelo boko mo tikele 700 francs. Lelo tikele 1000 francs. Aza mutu munene, aza mutu mesana bon. Et là monga na singa kaka na famille biologique ya présent sur pour des chasses. D'autres pas beaucoup mo bunga, beaucoup mo dérouté. Bon on va boulali na ndoko malili les amis ndeko na bilo biologique. Woninga dans un ba grand frère 4. La père de grande sœur na liboso joli. Akufa. Ngam na passe. Ba camarade, bien belle famille qui na bala bazana passe wana. N'était pas comprendre. Mais bino bandeko beaucoup comme na sentiment ya bato internet. Beaucoup comme na sentiment ya ba youtubers. Beaucoup comme na sentiment ya bato maboke. Alors, boson ça na mutu na bino sima. Ndeko na bino Jean-Pierre ando mbonko sima mbongo na maboko. Sauf que bakata ki ba biloko mike wana. Yango ba maladi mususu yaki. Botika okota na sentiment ba ju vidéo moko ba salisi bino loba boezong sabo. Est na âge no papa mukolo moko saba n'importe quoi. Ba tinde folo ba biloba loba. Comprends? Ya bira to tika no ba bêtise. To zongo na ki bo moto vraiment. Ndoza no zwaka te ba futa kote na musala place au salaka. Okomi na nyongo. Lelo kufi. Bata musala no ba tombole bembelo likolo. Est-ce que ma camarade ma collègue nous sont passés par parce que ce va salir yo bongo ya bango pe ba sala ngo bongo
tozonga na bato tosika na sentiment. Ah mais en tout cas blague à part peut-être bientôt il va quitter maintenant c'est à la bino. Il y a d'autres choses balobango na mté le quoi tolobi yango pas non babi respect à réciproque to garder yango mais bango ba garder les biso te bango ba ko mo citer biso poani yebo keta za mbonga mutuka na biso mbonga mutuka to tekela to yo mona ni mutu nyanga somba voiture yo mona mutu nyanga somba voiture $1000 apesa $100 $200 mutu nyanga teka voiture na linga bon to mutu na teki no sabe na luli body ni manga bien mi atekela body o apesa ko ndamda mais ça là donc batu ba respecter ba na ba defect na yo bana bilo no mabebele bele ba piste ba protéger yo. Et ça le kwanga neto za kuna to na ba mikolo na leke mission mo bina lobi ya mabe amanda abenga nga yaka yene mission no leke lobi mabe so ba tio caméra ko loba isute on comprend ba tio caméra o bina ko loba isute na fane bine bo moni ya ko fira leki na TV alobi bêtise bo bêtise maboko bo partager lien bo commenter bon pèse émission mo ko te ezala c'est que faut te mettre ba prise je me peux fouer ba ngolo kwa yo biyo za porte par ye ba ke bango pe baza bato ba ka minorité bino ozo ba pe mabena bango yango bango baza ko lo ba pe sur bino yango biso tozo zela bolo beloko eza normal bolo beloko eza normal au groupe ça se dit ba on se pelaté bino bolo ba biloko peut ba propos oyo et pour disposer bango voilà pourquoi bango bango toza kimia pour tes formations moi na ngam na biso o papa chéra lo ba je te calcule pas to calculer bango to c'est important batika biso moi so ba intérêt pour de les chasses bon mon abiso na banzana bango c'est comme mbongo bo santé belé wana bon peut ta famille pour de les chasses to yebi pour de les chasses atiki bana atiki bana atiki bakoko atiki ba famille na ye to yebi mambo biso clé biso to ko kangela pour des chasses atiki lupango te j'espère boyebi pour informer biso bébita atiki loro te OK bana na ba ko s'en sortir nango lobi nango boyebi botika so to fa to raisonnement boso to salo est important biso te bino pe presse c'est biso te bino nde botika batu calme et bembe ya corps ya ndeko na biso coup de et kundama na kimia na biboyi groupe sans souci actuel na bino les anciens botika makelele oyo akoswana kaswanaka de façon que to kunda muninga na kimia c'est ça si on a bien est-ce biso ne to vandi boyi boyisa biso to lobani biso zaka ba doit de réponse to zonsa mambo ba mambo so ba loba oyo biso bilo musoa pa bien te kasi o to yoki bango na ba loba pa ba emiler biso to beti bango pe prise est-ce que je ba que association nationale des théâtres populaires et cinéma oyo dirigé par Yalaka Yala Fumwa Mbanza Masumu de Brende. Donc si yemo kwa za mutalinga makambo te makelelo. Alobaki on coupe avant. Na conseil juridique président Lombe balinga makambo te. Balobaki on déjà avant. Eloko bo sala bango ba osepe nango te, je sais que ba ko sepe nango ta mukolo mo te. Donc biloko ezo bebi c'est un peu image ya art et cinéma au bo sala. Oui effectivement. Yango elo non senga attends que on pense ça on a zanga bino pour na ko garder image NTPC. En tout cas, non, c'est qui bosse na kimia entre vous. Donc, makambo est à la susciter. Si vous voulez. Ce qui peut être là, dans la côte dernière émission, nous proposons que attendre l'émission pour les cas, Bochama na 20 de façon que makambo est ici là. Le plus important, c'est bien de l'eau. Premièrement, les gens qui sont sur le théâtre, ils pas besoin qu'on a l'actualité de l'ébissaba. Ça veut dire pas te béba ou le pour tes formations, maman, oh papa, n'a pas de bonheur, avant, famille, bon, on a sentiment à caméra, te bois malobani boloba, y a un autre mot. Ayebi, expérience, azan expérience, copé, là on a le banini. Mutu oh bino bozo bengi kuna batike so penani, asolana ba présenter, ayi mamba théâtre te. Yango, soli comme ça, yango na le kweza despo comme on est tangama. Il faut moi respirer parce que Mboshi est celui qui est le président. Obi mutu oyo atika na groupe santé. Mboshi lo mutatika na groupe président. Yene batiki. Mboshi lo mutatika li parce que statut na bango statut na bango. Oh yene. Ah ouais. Oh c'est mon vieux. C'est Mboshi. Ouais, je te connais très bien. Yene mutatika le président.
Wow, c'est bien, félicitations mon vieux. Bonne journée. Et là, c'est le président. Oh. C'est bien. Vous avez fait un problème. Donc, comme je suis une émission à Bisso, yo tant que vous yo artiste comédien. Aussi Mbappé micro. Tant que vous monte na bino ba comédien. Des autres. Si ma Nicolas venir exemple na que non, ma papa m'a soumis le loso bazate, ba tout ça est-ce que moi après bango batu musu pena ba ko bima pe ba ko tele ba aussi ba théâtre. Te so ba papa na ba kufi. Théâtre ezanango. To ça so ba succès. Mais ordre ezate. Parce que toyoka te. Biso to loka ba soda na armée. Na si munduki. Fona bete nemi na ngana azoka akufa. Mais biso toya photo l'actionner de ça make-up. Mutu ebi ke bato belé. Ngana biso grand frère na propre. Bo excusez nga. Grand frère na propre Bovik Soli. Nanda ko ne ba batela théâtre to yemi. Kapo makama be na mina. Kasit. Surtout makamoto bimisa. Munso atel pena ba théâtre pardon. Kasi atela théâtre te. Pona nini? To ça be éducateur à masse. Biso pe to zo maudire masse. Parce que c'est leur accoutrement na biso. C'est leur langage na biso. Je pose à Katia. Na longo te. Na longo te point. Tu comprends déjà. To longo. C'est que biso siko ba bazali boso na biso. Pour les papa masumu lelo ba age de GKI à cause de nzamba bengete mais à cause de suna makasa ote mate kulubaka. Pe comme na batamo ba vaine na ndako. Mais tant que bazo former bato biso pe ba yayo bazali boso na biso. Boso imposer. Pour bato vraiment to baby sit théâtre za biso bato to yesiko. Ça c'est à loba ngwa. Biso bato to yesiko. Biso bato internet net to baby sit. Mais bato CD so na ni majorité bato CD tout. Bazaki bien. Biso bato internet mtu to yeko tia ba pilipili ba mungu na ba division. Tant que bango so ba bien que bando ko jouer pas major bizolozolo. Bango so ba jouer pas nani boy. Bazaki bongo te. Au moins bazaki na union fait la force. Na éviter grâce à kosa. Vous comprenez? Na éviter son kosa. Grâce à ene lelo tu na ramone. Te na le azabe muta médiate. Abi mama médiate de kendara. Na éviter son kosa. O ngamo vani banana zaki no avant na ene comédien na ndo tala. Babolingo mo boye ezara normal na théâtre. Ezala souté. Ngamo nde na telembi awa. Sona biso na camarade na nga ya comédie bana Stéphanie na lia na zate. Ouais. Nako zano lelo. Nga foute la studio Na benga ngo bikok. Nako bengo c'est mon meilleur ami. To lia ka to melaka. O yaka na studio na ngomona. Mais je to bebana. Okoyo ba photo po kanga na ndaka ngo poster nga on internet. C'est mieux tout ce qu'on a qui camarade ya bar, ya tournage, ya nini. Yo pose à doubler Te, nga pa biso na doubler te. Alobaki pona groupe na bango, pa biso te. Ozui. D'accord, il avait raison ou comment? Alobaki na groupe na bango. Papa m'a blanc alobaki doubler. Non, au moins elongo na boya, vérité ne sala mutu. Alobi ozo sentir. Neti nga alobaka na santaka o me a pas pour ça azana scène. Na mona mutalekete. Ai patanga. Eza fierté. Mutango na ngina bongsa ndaka ba voisin fona bongsa no yanga. Eza le quoi Micho Bozo. Non ça va quoi jouer rôle Micho jouaka. So Micho za scène na Santa à l'aise. On comprend? Jamais na ko ya boye na kumsa nada master na tiki Micho Bozo na kumsa c'était non, c'est une gratitude na complexe. Pona alukani nada master pa changa na ba film. Qui non comme ça mon papa nanga. Et que na bongo na betelo maboko d'accord aux a raison loba ki oyo zo sentir. Neti ngana. Mais oui, alors il a raison. Neti ngana ba doubler mais basé belé na ba groupe belé. OK. Pardon? Nabi boke na ba bosa la blog internet. Bon on a remise en internet c'est bien. So abeti ke lo mo be pa ba ko lu ke ba sen non kokati. Bon lu ka ke le interfere bon na ke. Maza combo.
O met les canapés poto te mais les canapés ça maza comme. On va bengi artiste. C'est important. Et monsieur Sili. Mais oui, faut si là. On a dit ça t'es. Mais obligé faut si à son militaire je ne coquille. Merci beaucoup, merci. Va encore retenir surtout pour na matanga ya fait poudre de chasse, programme Ezaka, programme Otoka qui est à Ngote ou bien. Ouais, merci beaucoup non ça va tout nyonso o balanda biso balingaka biso. Bon considérer que vous avez une chaîne YouTube na bino bomisa na kolanda. Bon on a mis au programme. Mais à fin de semaine on est déjà programme comme c'est normal, bon on so ba oyeba mais bandeko TV yango matisaka TV yango pe kitisaka. Donc quoi cause mon minimum respect à bato devant la caméra. On est dans ça boye rien sur la famille na biologique. Rien sur la famille na belle famille na ba respect mo bezalaka. Parce que tant yo lingo y internet pour yo sali comme mutu mo boye. Zala na preuve l'état le ba preuve tangible. Pour tes formations, on est informé local. On rappelle pour ton information. Yo peut-être on va propose surtout on met appel que ça va prêt pour sinon ils appellent malamuti. Ngai muso landinga vient ça c'est première émission de ça mais et dernière émission té. So la une émission nga na l'autre mutatu nga question. Na ça que faut na vérifier. Naza na suite na ngoya bien té. Na loba bongo. On naza na ngona naza na ngo vraiment retenir na mutu té na loba té. On naza répondre ba on a yebi. Les hommes mal na maman Viviane Zumba. Bazan pour ça peut-être va mon donc moi je te rejoins ndeni. Non vieux. Contact na yo. Vieux. Nga za normal mutu za pour ça sur la nanga. Contact na yo. Numéro na ngai, j'espère oyebi ke na pesa raté. Tant que mutu za na pour ça nanga. Azo bengi yo mira na se plan na fille na ben. Bon ben nga bozonga na za normal na sur la normal. Ba remerciement pour nani. Ba remerciement na pesa na SOS. Bana papa nyonso ba ancien du groupe sans souci. Na pesa bango ba courage place bazali. C'est tout. Pourquoi pas la paix ça grâce la paix pena yo moko. Merci beaucoup na baino sur tenaki to compagnie zalaki bongo na sima caméra to zalaki na lembinga zo cameraman na mbinga boya zalaki batunsu ba benga sosi ya Chaka Congo batunsu ba solo ba ke non à doser babi ozako lino na boya ki TV. On a peut-être qu'on boit qu'on na pe makino na za mutu. Ozui. Pardon. Merci beaucoup babi biso bongo ke na rabon eza mbese émission na linga partager émission bongo na bande ko ngai soki na saki ko boaka et pesa moi pasi babi Tchétché Mouyamba quelle boule ne tombera jamais. Babi équipe technique Momba quelle boule je l'aime beaucoup na linga bino makasi Tania Sikitoko pourquoi pas Fafa Moutinga babi Fafa Moutinga wala fait na Belgique. Oui, bien. Papa Moutinga. Papa n'a pas ministre a fait français na Kenya Modeste Moutinga. Modeste Moutinga. Ozui. Ozui. Tala ka batunga yebe na ba. Venga reba na ministre. Evi que Jantini Ngobila. Pardon. Evi que Jantini Ngobila papa kuluta mwana nga. Aïe. Siko kangela nga wapi. Et donc c'est important na vie ba ça nga na raison. Coordinateur T. Oh, on a déjà que nous voyons pas combattre. Aïe, merci beaucoup. Merci. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naepa na yo Mon santo yo, monisanga loboko na yo Zamba lolo yo, azo sale Zamba lolo, azo sale na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso yeso oh. Salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana kwa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bya bisenga senga nzamba londa ye. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nzamba londa ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga yoyo. Yeso tombolanga yeso yeso. Tombolanga yeso yeso. tombolanga yeso yeso. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo